Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso. Voilà. Bonjour, 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 bonjour la grande famille, bonjour Balandino Soya BBC, bonjour Nabino, bonsoir. Et si que les hommes et les bino partout dans les mondes. Bokota, et si que les hommes et les bino partout dans les mondes, bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir, ma grande famille. Famille Libota, bonjour Nabino, bonsoir, shalom, 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 shalom. Bokota nan to solo là. Bokota to solo là, la grande famille. Bokota nan to solo là. Je crois bon mon titre dans bon mon photo et miniature. Vous savez la grande famille hein parce que na monaka mon pe batumsusu na ba commentaire bayaka oh bois qui ça non. Eza na ba makamususu bandeko ceux qui ezoya sur les réseaux sociaux. Eza mususu netinga mama BBC. Nazwaka temps na ngai ya ko bois qui ça na mususu na lobaka te. Oh il faut pas na bois qui ça. Oh il faut na ya ko betela ngo moi c'était il faut na lobela ngo na longole loko oyo parce que nous les Congolais toza na problème na lobango chaque nalobaka non Congolais il faut mutu mususu nda réfléchir na place na ye moko boya okoko réfléchir te yango mona nga mama BBC na yaka ko sunga ba oyo wana ba ko memela bango situation moko boye sur les réseaux sociaux ba memani pe ne likambango bomoni titre nanga bomoni pe photo ya miniature et comme que non misala mabe ya Belleville et bimi na Mpoisa atindaki Maria a empoisonné Jérémie et Simbité nanga na yo zolandanga toyebi keno eza lokuta eza bongo te la grande famille nanga na yo oyo ozolandanga toyebi keno eza lokuta mais le problème eza nini eza réputation les problèmes ata tokoya sur les réseaux sociaux tozoluka ba matière tozoluka makambu tosala so pe ndenge nini non ngai personnellement ma BBC soki nazaki na kini naza penza makila moko penza na Poutine oyo na ko ndokangisa moi oyo soki Poutine te ata Maria parce que lorsque tu viens ozo ko informer batu keno atindaki Maria achela mutu tel poison et Simbité make sure oza na ba preuve make sure oza sir na biloko zoloba bandeko ngai mama BBC ne bomoni ngai ya na yeba ndenge bakosaka te mais lorsque na mona ka bato mususu bayaka na lokuta et puis lokuta na bango ezwaka ampleur elekelaka nga makasi yango balobaka toujours que non mutu a vérité mutu ayaka na vérité balingaka ye to moi mutu a lokuta nazwaki déjà c'était depuis hier batindela kingai nani titre oh batindelinga ndenge batindelinga na ba séquence batindelinga peza na ba séquence Nathalie tellement talaka kolemba yango et voilà na travailler ki lobité bandeko nyonso o bakomela kinga lelo ba ope babenga kinga ma BBC nini yango to kiote dessert ezate déjeuner ezate qu'est-ce qui va pas et voilà ya tozape batu et voilà merci na bolingo na bolakisi nga ya kobake non lelo tomoni ate loko moko te mama BBC boni mama BBC nini yango beli nini kaka toliete et voilà vraiment ça me va droit au cœur alors avant on a kota na lisolo on a memeli bino bomoni titre danga bomoni pe photo ya miniature bokendi nanu te boyebi keno mama BBC yé penza promotion de makambu avant tout okendaka na na promotion to banda na promotion la grande famille tout tikota la film na biso ya 4e épisode ya na titre ya la boniche
Poutine de l'écriture. Mwana liboso akimanda kwe. Oyo ya mibale ndenge moko e. Oyo ya misato Poutine mwana botosi. Badeko moyena tshela bino yango ezate na tsheki yango na stati na ngai. Tala de bato bayeko. Mama bebe se yoza biete bandengo pe na zoaki kaka na bina sala ndenge nini. Mwana liboso akimanda kwe. Destination inconnue. Oyo ya mibale ndenge moko e. Oyo ya misato e Poutine mwana botosi tala siko botosi akiko bendana akiko ayambi papa na ye elombe et puis asai nini abendisaki. Wow, nde ba genre ya ba honneur ya ba compliment na okyo loba ba éloge au papa elombe aza nango besoin lorsqu'il est vivant. Mwana misato Poutine mwana botosi. Vous comprendre la grande famille. Alors, tu côté la film na biso 4e épisode. Ah, stress hein. Stress mais il leçon les anakati. Leçon vraiment les anakati. Tomoni Davina ndenge azo souffrir na libala na ye aza na mbongo, elle a tout mais azo zanga famille na ye. Bandeko yango tolobaka chaque awa tolobaka il ne faut jamais envier. Mutu okoki ozala na nyonso pe mutu pa okoki ozala na nyonso te po ata mobutu ndenge akufa na akufa akenda na banyongo ya bato. Juste kaka keno vi o balobaka keno soki kokuma mutuka oza na facilité kosomba mutuka ndaku oza na ndaku na yo donc ba facile donc oza ba biloko moko boye ya keno o vivre mieux et monanaka nango. Mais eza bien siko lorsque tu vis ça o vivre vie wana oza peut-être na petite sœur, oza peut-être na petit frère, oza peut-être na maman moko maman na yo papa na yo moko boza ka tout donc oza na famille na yo pembeni. Botika ko envier. Davina, elle a tout, hein. Elle a tout. Mais azo manqué nini? Azo manqué bandeko na ye. Siko nga siko nazo mituna. Davina, elle a bien précisé ya koloba keno ayebile kinaye o komoneza Lili. Lorsque baolo ba Lili automatiquement c'est Linda. Maman na ye maman Marie-Hélène. Siko nga na bino to tuna na nano. Siko mama Marie-Hélène kuna na ndako kuna ya Keni. Makamangwe eza ndenge nini nzambe nanga Poutine oyo Pour façon pe mama Hélène azo se comporter et pas Keni. Oh ye moko Kenya lobi est-ce que mama bokilo okoza na ba comportement ya boy. Na ye moko vini ezo lekela ya komona ma belle-mère azana ba genre ba comportement wana ba audace moko boy. La boniche. La boniche. La grande famille, beau aimer, beau partager. Tout solo là. Tout solo là. Sikoyo, Lili Belinda kuna a fait retrouver par maman nani. Maman ani ndenge nini. C'est-à-dire que notre colia to komela na kati ya fimo la boniche hein. Vous savez, lobby, c'était hier, hein? Non, je crois ce qu'il est là. Hein? Dans ça qui est monsieur Morobo, je crois que c'était le. Et ça qui joue à Liboso total qui filme. Hein? Oh, Davina ake na salon, abandi koloba makambu ya stress na ye na salon. Je crois na lobby là qui on a lobby qui non. Na salon soko ki yeba ko bomba makambu. Bon to ebité, basia na salon pe bako sunga. Davina na nini parce que ndenge baza wana baza informé na nyonso na réalité oyo Davina zo le kanango parce que bakangi ndeko na ye kombo na ye Lili et maman bango kombo na ye Hélène bakangi déjà parce que basi na ba salon ba occupé ko sauver o vie ba occupé ko boma yo ba occupé ko boma vie na o mais
camarade ya Davina asepelaki na eloko oyo Davina ayebisaki bango na salon te ya koloba keno comment est-ce que yo likambo na tu okomi kolobela ngo mutu nyonso okomi na salon okomi koloba et voilà mais quelque part il faut qu'on comprendre ce que to yebite tangu Davina a positionné apesi matière et pas ba fille na salon mais belle vie a somo belle vie a somo ngandiki na omone na makambu l'effet kaka Davina ayebisi ba fille na salon Davina akokutana na mama na ye na mama Marie-Hélène ou bien na Lili et pas ba fille parce que bandeko ba fille à salon ndenge bomoni bango wana baye bakaba makambu ya batwe siko totala nanu siko na filme oyo Poutine apesi bango rôle wana ekozala ya ko sauver to ekozala ya kisongi attendons voir. La grande famille, beau aimer, beau partager, s'il vous plaît. Beau aimer, beau partager l'émission na biso bandeko. Naza awa mama BBC na vanda kabotine de la kanga ba lien belé ya batu. Siko lorsque bozo kabotine de lipenga mama BBC. Bozo kape ya mama BBC bo kabola ndenge bozo la makasi pe na kotine de la mama BBC ko bandeko. Yango mwana bozo tambola trop. Film maintenant le premier épisode. Est-ce que tobeti yango 1K et tobeti yango 100K? Hein? Est-ce que tobeti 100K? Parce que n'a ko remarquer famille di bota bozo tambola. Na ndenge ya mabete. Na oloba nanga ka vérité. Na zoloba kaka vérité. Bozo tambola. Premier épisode. Toza na combien? Premier épisode. Toza na 86. 86, 3 jours. 86, 3 jours. Mais ce qui n'a pas bien bisabino, ba lien ya batu combien na zui awa na fond nanga. Bo sepelate. Eza mabete ko tambola. Mais avant au tambola, mais bongisa non penda kuna yote yaya. Comment est-ce que yon ndako non bongisi te mais ozo keneka ko weli nan ko keneko tambo pa ba voisin. Na pire esprit ka bande ko toza na tozo sungana. Pour qui jamais ko kene pa ba voisin, OK otali ndako ba voisin ndenge eza, obandi ko sa publicité ya banda ko ba voisin si longtemps que non ndako na bino boza na ba capacité nyonso et l'équipe ya ba voisin. Non, to solo la bandeko. Tozo solo na pi respect. Et ça m'a bête botine la maman BBC balia. Na bo ite botine la nga parce que matière na zo awana. Mais ekozala pe bien façon o bozo akaba botine la maman BBC balia. Bozo rapé be émission maman BBC bo partager ka bongo, bozo rapé ba film à Belle Vie télévision bo partager ka bongo et ça bien. Je crois dans l'obaki à 2025 na ganga te ya kolobaki no tolali to la muki wemba moto biti 100K. Toza ebele famille libota. 3 jours la boniche. Mais ce que tu as dit le 4e épisode la boniche ben au sentir que no belvia abanjo fungola. Au moins na ozana si na sali émission moko boy après 2 jours au moni muto atindelinga émission na atindelinga siko likambo déjà na sina sali yango analyse atindelinga après 2 jours. Là je me dis seulement oh c'est que atala kinga été tango atindelinga oh c'est-à-dire atala kinga été. Bozo mona que non na ki ovanda kimia te fona lobela bino la grande famille. Bo aimer bo partager to sungana kakate. To sungana. Pourtant yo tali kuno mati sivi. Tango tindeli pe mama BBC, mama BBC pe tango atala kota bo na ko matisa kaka vie. Siko, tango zo pe otali bongo zo pe non ya mama BBC pe partager le quoi que non tu avais voulu que non maman BBC a répondre, maman BBC a répondre. Zo siko pe ya maman BBC kiti sango kuna partager ngo partout kuna ba yo ka siko réponse pe ya maman BBC. Et ça bien la grande famille. C'est juste pour nous ramener qu'à savoir, on a bien que ça a sens. 3 jours la boniche, même pas 95. 80 et quelques. Mais vous êtes là, bozo tambola. Lo kango boluka katoye baraté. Jour ba ko tobola moko li sukuna.
jour bako tobola moko lisu. La grande famille. Tozonga. L'essentiel na lobby. L'essentiel na lobby. Botindeli mama BBC bali na boite. Bo sope bali à mama BBC bo partager. Ndaku na biso nyoso ndaku na biso eza Bellevue télévision. Nga mama BBC na ebisaka bino na oki jamais koya ko la promotion sans pour autant kota la filmer. Et comme elanga automatique ya 16h30 tata et 17h30 pas et pas na biso papa. Au moins 16h30 17h30 pas 18h pas na tiki nano na kati muke. Et que ça prière à 18h. Na silisi 18h nanga prière il y a quelques minutes na sisi na zongi sous na silisi. Yango mona maman BBC yo pesa na promotion oui parce que je prends mon temps na sina mi pesi mutu a chaque programme. Davina ye wana déjà pesi position ke non Linda Zale ndeko na ye mama na ye eza mama Marie-Hélène. Est-ce que maman Marie-Hélène a se retrouvé pas Keni ndenge nini? Nga na vandi nanga kimia na lingi nanga koloba te bino siko bo répondre nga na ba commentaire. Pour ça bandi ocha bato mal à l'aise na ndako wana. Siko soki vous allez voir que Linda na miniti oyo aza mama nani mama ani pe aza mama na yete non? Kolana na précision oyo Davina pesi bato na salon ya koloba ke non leki na ndeko na ye eza Lili. Et maman na eza Marie-Hélène. Si ko tala leki na za wapi. Leki na pe baza même pas ensemble pe na maman Marie-Hélène. Yango babunga na kana nde na guerre. Yango nazoyeba te babunga na kana na guerre et ba oyo alobi atoki kaka oyo o pa toki alobi nde mwana na nga toki nazoyeba te bandeko. Pona ye moko Lili pe kuna kaka ndenge li nani Davina zoluka mama na ena leki na ye ayebi pete ke no leki na ye pe ave pa mama moko boye to oyeba te puti nazo mema biso wapi likambo yango nini babunga ki na guerre ngana bino to oyeba te to tuna na nani parce que nayoki Linda zoba makambo ya Lubumbashi wana Davina plutôt. Sko maman Marie-Hélène azwaki Keni wapi likambo yango eza ndenge nini? Linda pe kotoyo azana mama Ani. Mama Ani azo batela ye lokola mwana na ye bon je sais pas. Parce que libabe oyo Davinani Linda zo mona kune pa mama Ani eza pe propreté. Ya bovandi pa batu mususu ne ba chance na bango ezo sourire to ye bate mama Ani asala nini tozo comprendre te likambo yango bo mona makambo ya on a bisa bino ke non toza esusu ebele wana na 5e épisode 4e épisode déjà fungoli to qu'est-ce que pas maman étoile oh mon Dieu la boniche et pas maman étoile hein? La boniche. Nzambe na ngai. La boniche eza muto musala o eza Nikita. Botala Nikita système atie na biloko akolia. Papa Elombe Adame pe Adamsone. C'est quoi le message? Message eleki wana eza nini? Maman étoile azu muto musala papa Elombe atunaki ye. Est-ce que tous on a besoin de mutomsa na kati ya ndako oyo apesi ba raison na ye? Or moi si ko gumbama ko sala ko tambola ko sala ba mouvement wana ezalaka bien ke ko vanda place moko biso basi comme pour dire que non papa Elombe na ngambu na ye asepeli na ye te na mutomsala. Nzoka maman étoile ye c'est tout le temps au téléphone, c'est tout le temps tindelanga elamba boye, c'est tout le temps tindelanga boye la kisa photo wana boye omoni elamba wana omoni sapato wana omoni saki wana omoni chaînette wana tindelanga nanu ponelanga couleur wana mobali auti musala aye
la boniche o eza muta musala la bonne muta zo servir mobali na yo. Moi je me demande, lorsque Poutine a tué film o la boniche, tina siècle ya lelo bato batikala ko fongola misu te ya koloba ke non muta musala, lorsque tu as ozana muta musala na ndako, il faut pese ba limite musala o akoki ko sala. Muta musala akende ko tiela mobali na biloko akolia nga elekeli nga makasi. Nga elekeli nga makasi. Nikita profité to ebite suko papa elomba ko joye nga na bino to yebite totala kaka. Maezate abengi Nikita papa elomba savandika kawana. Pilipili ezate Nikita ozalezi. Oyebiti na namzwela kiyo na ndako. Bandeko, moi je me rappelle ezalaka na famille moko boye mama moko azalaka na muto musala. On a zoyebisa bino histoire vraie. Maman ngo autaki kokufa si pas l'année passée je crois. Je crois akufa ki année passée. Avec bien na mobali na mona kambongo et voilà. Muto musala na kati ya ndako. Je vous dis, muto musala atikala na libala. Mama wana libala ekufa e alongwa na ndaku atikali muto musala nda atikala na ndaku. Bandeko, histoire vraie. Parce que tant on a epsi bino, c'est parce que tant on a monika ka Nikita ba bordir wana babiloko wana tchena kacha biloko akolia. Maman et toi comportement zo se comporter wana. Libala na esi ekomi en danger. Non ke na bino malembe pona koyebisa bino makambo muto musala. Bandeko, la dame mobile azaki azo sala place à bien ndako kitoko, voilà kitoko. Muto musala azui nani? Azui relève. Mama alongwe na kati ya ndako. Ekolongwa na kati ya ndako ezate ke non, oh yaya na ndenge mwana mwasi na akufaki ake na sa mabele souci. Après séparation, on a sali combien de temps en Afrique du Sud dans l'Obate, mais dans le Lobake non, ata ba 10 ans. Donc libala na e kufa mobile etikala na bonne. Mobile etikala na bonne. Moi c'est abimi sa longola biloko abimi akei. Ko bima akei kuna talaka kakuwana ozaki na vie ya bien voilà na ba famille yango bo utaka pe boye ka ndenge ezalaka auta na famille ne pe ya bien te ke no mbongo non ezaka ka ya koluka ya kolia mais libala na ezaki libala moko ya bien parce que yenda banayi ko fournir sikona abanayi ko sunga famille. Bo imaginer muto musala ndatikala na kati ya ndako ya bimi ezata tata ko bima ke no après une année ndakufi bande ko plus de 12 ans. Donc il a plus de 12 ans. Akufa qui année passée maman wana. Akufi année passée en dehors peka kaya libala, mobali peka kana mama na muto musala. Abota pe bana. Abota bana. Et les histoires moko boy donc il y a bien té ya bato misala. Je sais pas le message eza nini o Poutine aninga lancé wana totala nanu Nikita lorsque asali bongo kocha biloko achi wana po papa elomba linga ye to ezala ndenge nini. Attendons voir parce que na teaser na mona ki eloko moko te totala nanu. Mais ce que tali comportement o maman et toi là se comporter danger déjà eza. Danger eza. Ce que ba biso ba mususu na ba père ba petit et les kater quelque part papa elombe aza dire te pour ce papa elombe abeti na mesa maman etoile osa ba loenge na zo sala te ba biso ba mususu opeza ba père ba petit eleka te ata leki na yo oki olambele te yango na moni ke non mabe eza nde epasi ko epa mobali. Et vous avez mobile mususu pe akoloba keno OK ko okabelinga alambela ngai pesa nga payer na chambre. C'est un message hein?
lisolo na uchi kobetela bino eza lisolo moko akala. Nga peut-être na kanisa ke non bato bozwaka bato ya misala bozwa mayele kote wana. Nzoka eza na basi mususu jusqu'à présent oza na moto ya mosala toboyi te. Ozotinda ye akende kolambela mobali na yo, aservir mobali na yo, mais là ça ne passe pas. Wana eleka te. Wana eza ba erreur. Eza ba erreur. Ovandi mai yo wana. Ah, parce que eza kaka film, hein? Papa elombe azoloba eloko te. Bande ko père abapeti à côté les makobeta na mesa. Na ngamo okutu na ngamo ko na yebi ke non na oketa ko tiki la petite sœur alamba te. Et eza pe na ndenge ya mabete eza logique. Tango zotinda peut-être muto musala alamba memela mobali nao. Est-ce que alamba ki yango na ba énorme moko ya bien hygiène ezalaki kitoko? Non, tozo solo la. Bandeko lelo ba église ekoma ba ministère a combat ba ministère ya prophétie ba ministère ekoma ebele oyo ezofongola biso. Nga lelo na koma keba parce que ministère o nga na kota ministère a combat o nga na kota. Bandeko efongola nga ba makambo ebele na ndenge moko ya mabete e na lela na loba Seigneur soki na ye bakata makambo na tangu na zakana mwa muke mais biloko musupe na salate oyebi te ke no peut-être ovandi na bato oyebi mitema ya bato te bandeko faut kozala keba oza na mwana oke otiki mwana no quelque part oyebi état d'âme à place ozokende kotika mwana na yo te. Il y a des histoires na se amoyo yo bandeko. Confiance zéro na mutu. Menga na kolingaka ke non maman étoile a simba touche. Je crois à la fin des comptes a simba touche. Et dans la mobile mususu akoloba OK, je vais na ko éduquer ne papa elombe. Ce qu'on m'a beza kaka parce que Nikita ache moi biloko moko boy. Eza mususu boye ka boye achene pe eloko te. Mais mobali le fait kaka amoni ke non, moi c'est azoti kile makamunyoso, moi c'est azoti kile makamunyoso, ziasko na ola kisae. Eza la kat. Bongo te. Parce que na film to moni Nikita chende bord. To ebite soki eza ya envoûté, to ebite soki esala ndeni. Mais eza na mususu pe, aza ni ata na kisi. Ni ata na eloko, ni ata eloko. Mais le fait que moi ça zotina bizarre qu'on a la kisa eloko atinda kaye aelanga biloko alambelanga a servir nga et tout. Na olinga payer comme ça qui sens qui bo montonner kozonga. Eza mibali mususu pe basala bongo. Baza. La grande famille beau aimer beau partager. To zela siko to koyeba. Papa JRP kuna nenge bazo poataka ikuna non ndakwa neza ya ite. Yango dika nsambi na ngai. Attendons voir la boniche nde makambo. 2025 to bandi na la boniche. Pardon. Nakangi la grande famille hein. Na continue na lisolo na memela kibino. Beau aimer beau partager. Beau aimer beau partager. Bandeko to salaki 2 jours. 2 jours après making of ya film na biso o total ki leçon morale. To dala ki nzala. To dongola ki misu dongola to komi ko bengana. Film se koti. Bokene ko tala film. Et ça bien. Parce que biso nyonso na bino bota la biso nyonso toza na besoin ya ko soutenir Poutine. Alors bref, c'était au moins ça. Nakangi na parenthèse ya promotion nanga. Et toke sikoyo na solo na memela ki bino lelo. Je crois bo moni titre nanga bo moni pe photo ya miniature. Mokili makambo, hein? Mokili makambo, franchement.
misala mabe ya Belleville ebimi na poisa. Atindaki Maria a empoisonné Jérémie et Simbité. Ce qui tolobi tokende na logique ya situation. Na ye soki Jérémie yango. Na ye soki mutango oyo aye koloba makambo oyo. Automatiquement baza bakangami. Au Congo, et comment on a facilité à koloba keno ba empoisonné et mutu tel nda empoisonné et comment on a facilité moko hein? Question. Poutine a tindi Maria, it fine. Pour par après Poutine a sanine parce que déjà hier moko na nous Poutine za makambo. Oh, il faut tout ça rappeler la part des choses. Lorsque nous avons la part des choses, c'est-à-dire quoi? Lorsque vous avez Poutine a ok les latins. Ce qui te le dit total na Congo ana na minicho c'est Poutine. Na écriture. Bisonyo toza sans ignorer. Toki koya ko rappeler binote. Nde o ezo sala Poutine aye bana eza écriture na ye. Ezalata te Poutine ayebi kokomate Poutine makamune komi kilo nyonso mwana oya formaki babebani ake koluka poison po aboma ye eyoka na ta na sens wana kolanda na réalité ya mokili yango ndenge kendaka ya keno wana zoleka nga boye sko Poutine on ye moko makambo. Vous savez parfois dans la vie hein tout ça la kamusala bien. To lingaka te koyaka ko salir personnalité à mutu. Ngai na loba keno na za famille libota. Mais tant on a yaka na masolo asila uka. Soko tali na aka kotelemela ba antivaleur. Si la uka kutunga na yaka ndeko zongise na nzela kolanda na réalité oyo ya buzo bazo sala. Ya keno mutu a vivre na batu bongo tende na yaka nanga ko recadrer. Jamais na koki ata ko ya ko komata na titre ya koloba keno si la uka cheli na ni poison na oki osala ngo te ça n'a pas de sens na obi mana no ndenge nini ngamo na obi mon Dieu femme insensée. Bino bokanisi eza facile ya kozwa poison kopesa mutu kende koboma. Non, to solo là. Donc bino ali robo kenango. Eza ali morobo ekeno. Eza propriété. Engo moni keno ba ndeko na ba toujours il faut na ko arrêter na hémorragie le plus vite que possible. Ce qui bo tali bino moko façon Belleville a travaillaka. Belleville a travaillaka yake. Batu ba mona musala na ye, batu ba ndima musala na ye, aza na concurrence na mutute. Donc eza lokwa banana lo ba keno, et pas biso na vandi nanga ka e pa na biso. Na lambi e pa nanga, mobali nanga alie, mbala nanga ba lie ba tondi. Aza o akena ota ba nzunga batu na moto te. Lokwa bino ndenge bo salaka. So si kwa ulikuwa mwana biso o Maria. Abimi peza ki ko porter bino plainte ya koloba keno ngai ne balobi keno na bo koloba nini bo dongola ba miso. Bo kobenga batu mabe. Bo koloba keno o batindi ye. E komi ya police. E bandaki na nini po e koma ya police. Et j'ai même vu batu ebele kutu ba condamné na ba commentaire bi non tu es une femme mariée. Après tout, ozana mwana, ba genre ya ba analyse aboye, ba genre ya ba titre ya boye.
Au moins, tu as dit que on se retrouve dans la prison, tu as ce qui a 1 mois, ce qui a 2 mois. La grande famille, vous aimez, vous partager, s'il vous plaît. Aimez partager. Vous aimez, vous partager, pardon. Bonjour dans la grande famille. Pardon, vous aimez, vous partager, hein? Appelez Kotaki, s'il vous plaît. Bonjour dans la bandeko. Eh, maman MM, maman MM, Esther MM, Aza bien ta ma bébé, c'est la grande famille. Yangobino bongo nanga. Vous êtes ma grande famille, te. Bongo te. Ah, maman MM, Esther, a commis peu ko sekanga ya kolobake, non, la grande famille. Vous êtes ma grande famille, vous êtes petite famille, te, vous êtes grande famille. Voilà. Bonjour landa bandeko. Non, to luka pe mbongo yango na ndenge ya bien. E nango ya motindo oyo nga penze ezolekelanga. C'est juste parce que Congo na biso, hein, tout est permis, hein. Ah, kutu bakomi ko zona ba kuluna oyo ba kene ko bomaka parce que nga na zala nga na Congo te. Mais ce que je suis là, na batu na Congo, zela kuluna, zela boye, na moto boye, ba kata kinga boye, sala boye, ba kuluna. To mona ki kutu nani, a comédien, oh, ba ngai ba boma, c'est qui? Papa Maswaku. C'est kalika ya ba kuluna. Ministre ya justice. Il y a, bon, tout le monde ba photo, tout le monde ba tunenge ba kutana na ba gaf na ba scandale wana ya batu ba kuluna ba bimela bango na ba mbeli na ba machette ba lobi ke non ndenge to solo la kana batu Congo ba bi non mais baza ba sans pitié batu wana soki akutani no na nzela c'est sans pitié et lelo nani ministre ya justice alobi bango nyonso ya kosilisa kuluna na kili bandeko biso air to bimaka to tikaka na bitolongaka Congo to tika makambo ba kuluna te à vrai dire hein? Mais là c'est tout le monde kuluna fond eh boy donc on comprendre te yango Congo comme Sodome donc bazwa pe amplier ba kuluna wana bazwa penza ba simba penza eh siko ministre ya justice abimisi nani wana ya ba memi bango bazo mema bango déjà troisième vague ekenda ki déjà ba kene soko ko boma bango kuna otali na ba commentaire il y a d'autres personnes bazo lo ba ke non bo pesa bango deuxième chance et voilà et boye bande wo mususu bazo lo ba yo po kutana na ba kuluna wana te baza ba sans pitié bande ko lelo nazwa ki tana nga ya kokota na ta kama makambo ba kuluna mais non ça va pas. Toboite pena na bapesi bango epesa bandeko mususu somo parce que ça wana kikulu nekosila ndenge nini parce que toyebi ke bakangaka bango après babimisaka bango aokosa ata 6 mois 9 mois à la fin des comptes babimisi tango babimi wana azongi susu na monde wana et puis azoye susu na rage na atali na batanyo so alekaki nango na prison. Si ko po basilisa kikuluna na Congo il faut basandeni parce que ye ministre de justice a pesi déjà loi ko ici ya koloba keno bango nyusu ba ko boma bango bo banda déjà ko sambela bo senga ba pardon et batu mususu ba sepeli nango ba lobi non to lembi na bakuluna abisoki okutana déjà na kuluna na vie na yo okoloba merci Seigneur na loi ou encore na condition oyo ekweya ke no bakine ko boma bango batu tout o bakutana na bango na ba machette ba leka na ba situation wana ba pesi nzambe na bango merci Siko batu o bazol bate non il fallait pas ko boma bango bongo il faut je sais pas nga na za pourte na osa nga analyse nanga na oke nango na dévoler ya batu ba comprendre kuluna ekomi à la ini na Congo. Po kuluna si les faux nini parce que bakangaka bango tango bakangaka bango à la fin des comptes babimaka tango ba bima ba changer te ba zo kaka ba batu moko wana nde bazangi somme bandeko c'est grave ba bazana numéro nanga boko ta na statut nanga parce que le lopeza na publier bango
donc ba fonctionnaka pe na ba kisi ya lorsque ba gafé bongo ba o disparaître c'est grave. Ce que soki pe ba koisi pe na nous condition moko ba koisi pe loi moko côté ya ba chroniqueur côté chronique et zappé bien. Parce que côté non y a ba tiktokers depuis ba kangaka Marian Tumba wana na ye moko penza a tonga munoko moi c'est na tonga munoko parce que y des jours ezala rebelle a ye ko répondre mais depuis ba kangae abima ezala o aloba ndenge aloba kawana a changé complètement. Ce que c'est exact que non ministre de la justice peut a quitté la tête ba chroniqueur à kini wana et ça bien. Bonjour dans la grande famille. Moko to yeba ta iloko toujours lukape sur les réseaux sociaux. Moko to mi pesa ka pe ka valeur biso moko to mi pesa ka respect. Nga écoute so yeba bikeno si la salanga ni si la salanga l'autre. So koti na émission nanga na ka juste ka ko recadrer parce que nanga na bino biso nyoso toza sans ignorer ya koloba keno la personne a BBC théâtre c'est si la uka. Naka ko sele makambute. Parce que emona na kana misu penza boye tala oyo koya na ye ne makamwe baby boye. Nini ezanga ki sherika na ngana kokufa na kana sherika le fait kaka yaki koloba keno na ye na téléphone na lakisi ndenge ba ofinga nga alobi keno talelanga. Nini ezanga ki sherika moma o azaki pembeni ya nani pembeni ya Irsil Pechanga. Tango abimi pembeni ya Irsil Pechanga. Est-ce que azaki insulté? Peut-être ezaki matière yaki nango sur les réseaux sociaux batu basali alongwe koto aye koto ya. Pour ceux qui paient, bino ndenge bomona keke no auta ki pa Irsil Pechanga. Bozaki pe bato yako benda e pembe na binote bien ko yako ndima e pa binote. Je me fais comprendre quand même toujours réfléchir. Ceux qui tango Sherika abima ki koto e pa Irsil Pechanga aye pa bino. Il fallait la minute la bobo ya ebolo bekeno aza très. Mais bozuye bo pousser pour pembe ni na bino. Après, beaucoup de kobenga est très. Si beaucoup de niveau que nous achela ki mama bino poison. Tangu ye sherika aya la kisi ngala bana omoni tangu na opesa bane ko bo lembanga te parce que no bana opesa kaka exemple wana pona ko ramener pour batu ba comprendre que non nana ko bebisa théâtre. Pona nini te sherika tangu akene ko la kisa téléphone et pas yesi la uka ya ko ba ke no ta ndenge bazo finganga. Pourquoi kene ke pas si la uka? Parce qu'il y a des bateaux bazo finga bateau asila. Tout comme peut-être ceux qui ezaki pe bateau. Il y a biso ba mususu ya to rappel na komba ya nani ya Mobutu. Alingaza pe na ba manière moko boye attaque no basola ya suna Mobutu te. Alingaza na ba manière moko boye pe akoluka parce que ye na moni peza azana ba makasi wana ya kolona ya abengi peza mutu nini kuna na kombo nange voilà. Nini pezanga ki e lorsque moni ba insulte leki abimi ake koluka peut-être Poutine ya koluba Poutine tala batuno bazo finganga. Asali la ki angote ake pas si là pourquoi? Parce que ye moko a constaté ki alobi ke non o batu bazo finganga eza batu ya muto na zana ye. C'est par là ni na zone ngake no bino communauté congolaise bo fongola mato ibo comprendre. Ngala lingaka ke non si la uka azwa conscience azonga. Bo bimi kuna botiki sherika so diza yenda linga bo mina bino mama bokomi Maria linga nani belvia tinda ki fioto po aboma mutu atiela mutu tel poison. Est-ce que boso comprendre ba biloko bo sala? Kokende ya sherika. Peut-être batu o balandaka mama BBC bakoloba ke non mama BBC tu as raison. Parce que ngana ya kaka ko recadrer si la uka. Je le dis tout haut et je le confirme ya koloba ke non mutu ya ko BBC théâtre c'est si la uka.
Ce qui est Belleville na baby ça qui théâtre n'engé boya kokoti ça batusha butu le quoi moi ils disant que non Belleville muta baby ça théâtre. Mais chez kokende à Chérika, c'est pas Belleville hein. Ko déposer à Chérika, c'est pas Belleville hein. Eza nani? Eza nani? C'est ça kana ngambu na bino kuna. Parce que lorsque boyaka par rapport à tant boyaka koloba que non Belleville na baby ça théâtre. Bon mon ate que non bino moko boza on dirait bozo rêver. Yango ntango na omona ta bakaba sele oyo baza on dirait batu moko boye il faut ba leka na ba délivrance on dirait ba benda bango mayele ya kibomoto. Outi kotoyo, ok kotoyo, changer façon de faire te. Ok kaka na mai moko wana ya kofinga ya ba plateau koloba di n'importe quoi. Na yoka basele na Chérika. Tokyo pona nani? Tokyo pona peut-être Chérika. Parce que Chérika au moins il a travaillé avec Silaouka. Mais lelo Chérika zawapi. Pona nini pona ba insulte. A déposer à koki ba insulte te. Aye komona keno eza monde na été oya bane ko zela na carrière na ye. Ngai tango banda ko ya koloba keno Belleville a BBC théâtre na bando zonga kaka na histoire ya Chérika awa butu loko amoi. Parce que Chérika il a déposé hein. Et à déposer, et mon côté, c'est sa famille qui lui a obligé de déposer. Famille n'est pas Bettina, mais ça. Il a dit non, tu dois arrêter. Pourquoi zappe moi na souke pas na bango? Abi là, ça devient de trop. Bah insulte ta boy. Bah yo comment tina kota tina ba famille. Et voilà ti ya koloba keno ce qui peut nani des fois. Jour boko bandaka ko bima a ya ko koloba keno Belleville a BBC théâtre. Na bandaka ko tuna bino où est Chérika aujourd'hui? Où est passé Chérika? Moi mi keno Chérika a sa matière à kitoko quoi. Chérika a sa matière à kitoko. Ya koloba keno tondi ma finga pour lui abane okanisa keno a ego denda nango a eboye ah et banjo kota siko ti na moi l'épinière et banjo kende on dirait tension on dirait stomac on dirait nani na ebite soki nini mama tala koto talelanga na talela yo. Il fallait peut-être des nani. Chérika a déposé ce qui peut-être a zakata na makolo Belleville. Là peut-être on tournerait tout confirmer à Koloba Keno Belleville na BBC théâtre malheureusement. Ba insulte na bino, ba mensonge na bino, ba makamunyo sa mabe ya bino. Et ça li keno acteur, comédien a déposé métier na e pour na ba insulte, c'est fort hein. C'est fort. Comme pour dire que non, bah insulte wana, et ça bah insulte moko insupportable. Nani a BBC théâtre. Parce que comédien moussou outi kotika a déposé théâtre pour na nini? Pour na mafinga o e outi kotoyo. Na yo kalisusu Belleville a BBC théâtre. Chérika t'a déposé, yé minya ko matango. So kaka na yoki oh Belleville a BBC théâtre. Na yé kaka na nini ya Chérika tintin. Belleville a BBC théâtre. Chérika tiki théâtre na kombo nani. Chérika a tiki théâtre pour na nani. Chérika a tiki théâtre pour na nini. Boya lisusu na kombo na koloba keno Belleville a BBC théâtre. Chérika, bon, naebi que non, azana ba relation est bien peut-être na Belleville, je sais pas trop, naebi nangate, mais ça fait un bail que non a tourné sur na Belleville télévision. Est-ce
est-ce que vous pouvez aussi vous demander pourquoi sous pe Belleville a benga kaete? Pour n'angana okoloba que no Belleville alingaki peut-être achaye à l'aise. Vu que ceux qui aient joué pas Belleville, les abakwiti babanayi toujours ko finga kolobela le mabe boye ba mon dit traître et voilà. Ce que Belleville a aidaki ye kaka kolana na mafinga. Abi non, lorsque tu es ici, oh ça va insulte boye. On est juste oh nga moko na réfléchir, oh nga moko na raisonner. Alors pose à la insulter tes façons ba insulter yo et vu que nous ozakana irsil pechanga et voilà. Na boyi kombo na ngai tikala ka akuna on ezanga moko nde nazo raisonner parce que biso nyoso to moni ndenge Sherika abundi à côté ko sala ba analyse à film à Belleville et voilà ba insulte tinde quoi ko déposer. Boya lisusu ya Belleville à BBC Théâtre. Boya les sous na Belleville à zongi théâtre, c'est-à-dire que non, Sherika akanga kaka sentir ya koloba ke non, ye minya ko matango. Soki kaka na yoki koto pas Belleville BBC Théâtre, na ko ramener savoir na bino na Sherika. Parce que Sherika a déposé comédien liboso o a déposé pour na ba insulte. Nangambwa nani nangambwa sila. Et ça ba comédien mususu otomona kata bango te ba lelaka lobi ke non ba benga ka bisote. Mais au moins Sherika banayi ko benga e akomaki populaire quelque part Tokyo Lobango mais andimi ko déposer batu combien libanda kuna ba comédien bazo lukata ke non ba bengisa bango ata na tableau moko. Sherika atali nombre ba comédien oyo bazo telengana te atali nombre ya ba comédien oyo baza vandi na souci ya koloba ke non carrière na bango ezosila bango kaka boye po bazobenga bango te lelo ekoma ba parti pris ekoma boye. Mais Sherika il a au moins accepté ya koloba ke non je dépose. Bo répondre na BBC Théâtre na niveau ya kokene ko ya muninga mobali a déposer. Bo ya lisusu Poutine na BBC Théâtre na koyaka na Sherika po atikeli biso mama na matière ya ke non aki pas si la uka la kisie si la uka e tala koto ne ba ofinga nga talela ngai bane boyebi batu combien temps na zo insister na iloko yo batu ebele ba ozonga bi ya solo boyebi batu combien ba bengi mama bébé c'est on a obetela ngo c'est par là vous allez vite comprendre que non si la uka c'est une mauvaise ya muninga landi oti na kolakiso mafinga menga peut-être na lobango na ochama ina munokote niveau o Sherika peut-être ezala peut-être Belgique pas baké kolakisa Poutine tala ne mama bébé ça zo finga boye automatiquement na zo appelle à Belgique peut-être na rozwango mais je crois na yebisa bino na na matière moko boye lokoso pe sala kanga muke na mema pe nani comédienne moko likolo na zo coup de fil ya ba communicateur ya Belgique pour na bisa mama BBC please chaîne na eza boye mais tala nanu comédienne wana oke na boye na lobaka ngo tango na lobaka boye zinga keno batu bo comprendre kena lingande ko zongisa sila na nzela tala ndenge akomi lelo tala ndenge akomi pona ndimi bêtise nyonso pembeni na ye mais azo ebate keno carrière nende muto zo kende na ko sila na ndenge moko mabe ya soni Narita. C'est vrai. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais, tous à la fière, Yakoza la Africain, tous à la na Bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banana biso. Nini ezangaki yesi lauka, moma oyo, Sherika aye kolakisa ye. Mais il fallait fil nano eloko na peine ya ndeko mobali
pasi azoyoka na kati na motema na ye mpo na bainsulte yango balobaka keno il faut bozala na esprit wana ya compassion si lauka azalaki mutu moko boye lorsque Sherika ayekolakisa ye amitie na place ya Sherika yakoba soki ye si lauka koki bainsulte oyo bafingaka ye parce que ye kutu bafingaka ye te si lauka afingamaka te lokola Irsil Peshanga na nani na Poutine alingaki nanu asa nini amitia na pasi oyo ndeko mobali aye koyebisa ye otali nanu nga na mwasi ya mobali akoki kosupporte yango te na compatir na ye nasala quelque chose apesaki yo bavaler na yo ya koloba keno c'est toi au moins tu as un seul mot ya kovandisa bato wana kimia siko ntango nga nazosala analyse na nga na lobi est-ce que nafingi mais vous êtes là tout le temps koyaka konuire batou koyaka kolobaka Belleville a baby théâtre Belleville a pesi nani Mariam Mbongo et poison akene kobomela ye mutu pona nini nani yango ayebite na minute oyo na Congo sur le plan artistique ya koloba keno artiste comédien o aza number 1 nani ayebi yango te na Congo keno c'est Belleville ata ye si la uka ndenge azawana ayebi keno c'est Belleville. Elle est sans ignorer, attaque ma tétitesse, nous sommes dans elle est sans ignorer à Kolobakeno, namba ou non abisso c'est Poutine. C'est juste que quand mon ma bien à quête, on a amené bon, on a qui gros domoko boybe bozana c'est. Bon, on dit met en route, tout ça t'as besoin à que no bino bon dima été, parce que nous avons ça sali déjà ngolou mon il est déjà c'est monde. Hein? Ma bébé cassé. Parfois ça fait très mal. Boyebi batu combien Belleville a kota na banda kuna bango sans même kobeta koko bango na pou asabi meli bango na télévision. Ce qui mutema keto na bino ozaka kana boya ko bebisa na opto pesa pe ka nzambe merci parce que biso ba maman bébé c'est to ya kapeza to eto recadrer ngo kitoko pe les ende boye Belleville pe ndenge azawana ye moko ayebi keno aza namba 1 ezaka biso batu ba fan na eto ya kolobango te na ye moko ndenge azawana ayebi keno aza namba 1 bomona ka bimaka ba gros do bomona ya lobi keno ngande mama na bango ngande soki noni non akabeli bino boki bokonzio bolukaka parce que nyonso to salaka nyonso to zwaka eza po na gloire na biso te eza po na gloire nzambe donc yatika ka gloire na zongi selango ka nzambe. Bino boye nga mwasi anoko, gamunini, je suis au-dessus. Tu es au-dessus ya nani? Nikolo nzambe. Boye se yaka ko réfléchir et ça bino bien. Bref, la grande famille, lisolo obo moni oyo ba lobi keno poison parce que na moni pe batu ba bengi benga bino ba ndeko eloko ezate. Po batu musu ba koya na piège wana te ba lata pe eloko wana nde mama BBC na eko bima na biba ndeko za faux et archi faux parce que Belleville n'a pas ces temps là Belleville a tout na besoin bangonde ba koki ko luka keno ba tchela ne Belleville poison parce que za namba 1 bangonde ba luka mutu a Belleville za ta na mutu moko te a luka keno akitisa na se bangonde ba luka parce que façon o ba se comportaka ba yebi keno Belleville aza namba 1 aza likolo. Mais atika kana gloire wana ezongela nzambe. Bref, la grande famille, beau aimer, beau partager, on est ensemble, c'est-à-dire que non, lobby 5e épisode na biso na Belleville Télévision, na film na biso La Boniche. Je vous aime, d'ici là portez-vous bien. Bisous.